have we done? Cuisine Yannick TV Ndema. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et kokoute la bino partout bozwami. Afin ko bande émission na biso topesaka merci na Seigneur kolala kolamukeza habitude te eza ngolu ya Nzambe. Tomoni susu mukolo alelo ba frère ba abonné nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Bokota to solo la. Bokota. Ngonge bele mi bokota s'il vous plaît bande konango okoti j'aime okoti commentaire au s'abonner pour recevoir encore des émissions. J'espère bien. J'espère bozo mona miniature wana. Aïe miniature wana ezoloba ebele a makambo. Tellement émission na biso ça super bien et sengo parce que cuisine Yannick TV na bino azalaka mutu ya sengo asepela kana ba o bazo sepela alela rapena ba o bazo lela mais le lot ozo lela te mais le lot ozo sepela parce que eza ya sengo. J'espère bomoni Ariachou boyebi Ariachou boyebi très bien on a ça la théâtre boyebi Marc Tabou, journaliste à Mounene na kati ya mboka na biso partout monde entier boyebi Marc Tabou. Tozo lobela bango mibale. Bomoni bango na tie bango na miniature pourquoi? Parce que likambo ezali bana mama. Likambo ezali ya kokamwa pe ya esengo bandeko na ngai. Kotala Marc Tabou, bino moko boyebi Marc Tabou. Mobile o ami respectaka, mobile oyo asalaka musala ne bien, mobile oyo azo mérité kozala pe mobile ya Ariachou. Eza nango mabete bandeko na nga cuisine Yannick TV na sepel nango. Kotala Ariachou azane star, kotala Marc Tabou azane pe star e kene nango bien. Ariachou ndenga zawana aseki. Ariachou a posté alobi esengo etondi aseki bana mama aseka kala. Soki bomoni ndeko na biso alobi ke aseka kala esengo etondi c'est que Marc Tabou eko zongisa susu esengo na mutema ya Ariachou parce que moi sinyoso alukaka azale Ereze ezaka te bandeko nanga ozana na saki ya mbongo ozana na bomengo okoza loliaka na olipa na nguba moza Ereze okolinga bandeko nanga omelaka na malobo moza na pe moko boki ko imagine te eza makambo ya Nzambe. Ariachou alobi aseka kala esengo etondi na mutema na ye toyebi te pourquoi Ariachou a posté bongo mais biso tozo développer yango parce que tellement esengo etondi na mutema Ariachou mutu eko zongisa susu esengo na kati ya mutema ya Ariachou eza Marc Tabou. Marc Tabou azo mérité parce que soko tali Marc Tabou azane noko azo mérité pe kozala mobali ya Ariachou parce que kota la couple wana eza meilleur couple bandeko na nga eza couple moko ya kitoko Ariachou na Marc Tabou ekende bien bango na bango ba star bango na bango ba yebani ekende bien bandeko na ngai omoni na vie ndenge eza boye bana mama toko sera batu choix te mutu aza libre kosala choix oyo alingi aza libre kosala oyo alingi amoni ke eza bien mpona ye sala Ariachou cuisine Yannick TV asepeli na sepeli makasi bandeko nanga olobi oseka kaloseki seke bien biso tolingaka bongo bana mama bongo te bongo. Kotala Marc Tabou aza mobali abota aza na expérience ya vie ebele. Kotala Ariachou abota baza ba majeur baza na expérience ebele en tout cas esala nango bien esala bien bandeko na ngai eloko nyonso po bokoma na 10 e bandaka na 1 balobi appétit vient à manger ezalaka bongo soki lelo tomoni Ariachou a posté Marc Tabou c'est que ye wana ayeko présenter biso seme ki na biso ya sika
semeki na biso ya sika eza nani eza Mark Kitabu Mark Kitabu wana semeki na biso ya sika toyambi ye eza nde bongo bandeko na ngai na vi kozalaka hypocrite te na vi fo pesa position parce que Ariashu apesa biso position ya papa super papa bino moko bomonaki makambo ebibi monte descend na minute Ariashu lobi yena super papa makambo ezalaka lisusu te eza déjà enterré na minute oyo bazana Mark Kitabu balobi Mark Kitabu yende papa na bango yende azo mérité yende aza pe capable ya ko maîtriser Ariashu bandeko na ngai aza capable ya ko sunga Ariashu makasi parce que Mark Kitabu ayebi basi ndenge bazalaka Mark Kitabu azana be experience bandeko na nga Mark Kitabu lelo na Ariashu esengwe zongi lelo na Ariashu aseki bandeko na nga esalaka bien bandeko na nga boende esalaka bien Ariashu biso to sepeli parce que pesi biso position boende esalaka bana mama bongo te fizi yanik na mina bomba na eta zaka na banki te bongo te toyambi papa biso asika toyambi semeki na biso ya sika azape star toyebi bien bongo nde ezalaka bandeko na nga parce que babanda na bango kala bavivraka na bango mibale sans bato bayeba soki lelo biso nyonso toyebi seke bamoni ngonga ekoki kotala Ariashu aza vrai chéri bana mukile bando tiko kakola Ariashu te aza vrai chéri kondima kutu te kabota bana misatu batelaka njoto ne kitoko kotala Mark Kitabu aza vrai noko beau gosse kitoko couple moko kitoko super couple en tout cas bazo mérité kozala toujours bien biso tozana po kaka na kobwakela Ariashu flair kobwakela Mark Kitabu flair tozana po na ko soutenir bino en tout cas et que ça la vraiment bien makasi ndenge bobandi nzamba lola asunga bino na ba besoin na bino ba projet na bino o bozo préparer lobby eleka toujours kitoko Ariashu alela trop Mark Kitabu ndenge ozongisi sengo na vie ya Ariashu etikala kaka bongo Ariashu opo kute na ngona nzela na yo c'est le passé na minute o ndeko na nga beta o eza présent na futur tala lobby na yo oza na vie mulai na vie kochaka pointe na vie kochaka pointe parce que na vie a mutu chaka point za seigneur makamsu to kuta na nango po epesa biso ka mayele balobi conséquences corrige mieux que les conseils bongo te bala mama o kuta nango epeso leçon ete yo na vie ndenge bozana Mark Kitabu ndenge bozo banda chemin na bino asika Nzamba lola a protégé Ariashu, a protégé Mark Kitabu, a kokisa ba projet na bino parce que lobby bozala ensemble, lobby ezala te o epai que ça la bien te et que ça la bien bozala ensemble. Ariashu ande konanga mwasi na lelo ya Troma Star. Omoni biso basi to sambaka. Excusez-moi, biso basi to sambwaka et comme na minute mo pecho non. Mobile, aotikala toujours mobile. Yo mwasi zala toujours soumise. Mark Kitabu aza chef. Mobala mukia mukolo azate mobala otikala mobali aza noko. Yo za mwasi quel que soit niveau na façon na succès na yo. Oza mwasi faut zala toujours soumise. Na vie na bino boyoka batu te balobaki bazongisaki ezaka bien te boyoka ka trop nzambe bozwaka temps ya dialogue base ya couple eza dialogue et Ariashu bosola trop na Mark Kitabu et que ça la bien boyeba na komisa Mark Kitabu camarade na yo komisa Mark Kitabu super papa Mark Kitabu komisa Ariashu chérie na yo mona vana ke non copine ndeka makamango ezalaka dialogue eleka secret ya couple eza base dialogue confiance vérité prière eza clé pe récite ya tout bandeko na ngai kuizi yaniki TV na bino asepelaka na lipambola baninga kotala kaka
Ariashu ndenga poste Mark Kitabu kuna poste Mark Kitabu abi mutema na eza nde Ariashu pe kuna lobi mutema na eza Mark Kitabu ayaya oyo ka love story bamemi biso likolo love story bolingo ezalaka elengi ya bandeko na ngai bolingo ezalaka elengi soki bazolinga yo ayaya bon macha j'aime que ça la bien bolingo ezalaka elengi bandeko na ngai so eba olinga o so mobala lela yo akraka yo pe so po kraka gros bébé non esalaka elengi bandeko na ngai kisa bolingo ezaka bolingo kisa bolingo respecter papa respect wana eza réciproque mibali balingaka barespecte bango mibali balingaka bapesa bango valeur mibali balingaka batia bango bisiko esengeli batia tombola mobali na yo mona nde mokonja bakonji mibali balingaka bongo Ariashu wana eza clé wana eza réussite o Ariashu akangi Mark Kitabu akangi ne Mark Kitabu te eza ka technique eza ka bolingo kisa bolingo eza ka bolingo bandeko na ngai bokota tozo solola kotala Ariashu esengo ezongie Ariashu akomi koseka bandeko nanga esala cuisine yaniki na bino plaisir tellement nalingaka boye esalaka bien balobi valeur à mwasi ndakpa libala yaya lia te yaya aza na ye nango te me baokake yaya bala oyo yaya azovivre kuna ye kaka na mobali na ye bayebi bino boyebi kaka yaya bala yango valeur à mwasi onga mwasi intel onga mwasi boye so babala te oza nul valeur à mwasi o babali valeur à mwasi o azana mobali banoko bako respecter banoko ba ekeba epecho wa marketa bobora bato marketa bukeba ezara bongo respect nde angwana mais soko za mobali te muto respecto azate yango mona ka babenga ka mwasi ndumba ozana ndumba te mais ba bengo ndumba parce que olakisa na opposition te mais Ariashu lelo alakisi biso position Ariashu alakisi biso noko na biso semeki na biso bino moko boyebi Mark Kitabu mobali moko doux mobali moko a propre mobali moko respect mobali moko azo mérité ke kova na Ariashu eza Mark Kitabu tomoni keke ezala bien tozo boakela bino ba fleur tozo boakela bino ba bénédiction lola na mokili nzambe lola ndenga bandila bino amema bino musika ndeko nanga Ariashu nalela bino a trop ba vrai ba abonné nanga tout le temps na lobaka bozala branché bozala ligne pour vous recevoir encore des super émissions ba émission bien na kacha chaîne na cuisine Yannick TV to fingaka te to pesaka toujours conseil to sepelaka toujours na mapamboli ya baninga ezalaka nde bongo balobi zuwa te tension te ça va balobi tension ça va yango nde makambo ekezongi Ariashu aza mwasi ya lupemba Ariashu aza mwasi ya likolo pete bino moko bomoni makambo eleki nzambe alobi ekomi tana pangisa pinzoli na miso Ariashu ekomi tana salela Ariashu ekomi tana salela ye nzamba makambo ya minene nzambe oyo asala ko mokili ekoki kosala te Dieu est capable à tout bandeko nanga botala azongisi esengo na vie ya Ariashu nzamba lola ba vrai ba abonné nanga na lela bino a trop tout le temps na lobaka je vous love na lela bino ya trop merci na bandeko o bazaki na live nanga merci na bandeko o bakoya après merci na bandeko o ba commenter ba partager ba s'abonner et en tout cas ça langa bien makasi merci na babaku kasi la bisal merci na babaku bandeko cuisine Yannick TV merci on est toujours ensemble merci beaucoup na bandeko nyonso en tout cas émission na memela kibino ezakaka ya Ariashu na Mark Kitabu tellement to sepeli tellement sengetoni na mitema s'il vous plaît bo se manifester na ba commentaire ba fan ya Ariashu ya Mark Kitabu ezala rande
bongo tobwakela baninga fleur zuwa te kanda te eza likambo ya temps eza likambo ya ngulu ezalaka bongo balobi le panier circule encore moto na moto aza na temps na ye lelo eza temps ya riachu lelo eza temps ya markitabu lobi ekozala ya yo ekozala ya ngai. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.